mwana wa Tshisekedi wa mulumba munweza chinganye mwana wa Tshisekedi wa mulumba munweza chinganye Patibe Beton mwana wa Tshisekedi wa mulumba munweza chinganye kano akumukumba na wale kano akumukumba na wale bino mwani kano akumukumba na wale Shasi Hake kama akumukumba na wale Haleluya Unanena kama akumukumba na wale Fatibe Loba mningi Atabo komi kokendo kufunde biso epa bakadre ya parti keno O Oye bisaka sibatu na bino Babandi kolobo loba Tokolo Et puis voyez que chers combattants Tobeti 2 ans Ya tiraima Voyez que pelo kwa na mutu Tobeti 2 ans ya tiraima Koto kabishi Azo géré à 70%. Gouvernement Joseph Kara. Chef de l'État a payé 6 positions qu'on a Bango Kingakatie. Tout ça, nous avons bloqué Oya Lobi. Ah, Lobi. Tu as essayé les places. Ah, Lobi. Tu as essayé les places. Papa, tu as un candidat qui a été gaspillé 2 ans et quelqu'un boy. 2 ans, tu as un Angelo. Oh, babanda ko pesa kabila mutumaka. Akasi. John Numbi akaiwa. Wapi. Kalefu mutombo akaiwa. Wapi. Chers combattants, toko kendena bango malembe ma. Malembe. Yangwana bozoma chers combattants. To pesa Félix Antoine Tshisekedi temps. Parce que pays bazala ba siège ki yango. Pays ba kweisaka ba makambu nyonso. Pona bango makambo eza ya malamu bango banda komona ngo malamu te. Makambo yango bango bazomona nyonso ekoma kaka na faveur na bango bomonaka te constitution oyo bango batayaka à l'époque batayaka ngo na mesure ya mutu moko kaka constitution mobimba ezalaki na taika ya mutu moko qui s'appelle Joseph Kara bon lokola botayaki constitution sur mesure ya mutu moko totunaka bino papa siko tokokende élection te tant tokomaka na 2016 tokendaka élection négative tokendaka élection négative totala boy article 70 sali nini bon biloko tozoloba chers combattants nous sommes sûrs tant que chef de l'état asilisi makambo na ya consultation apesi masolo tout ayaki kopesa ce discours na ya fin de l'année ayaki koloba kisalo meba c'est-à-dire 2 ans oyo mes chers amis kisalo mebandaki nanu kisalo mebandaki nanu tomolobo kanga ba 2 ans oyo ezalaki transition avec Joseph Kara au lieu de ça la sang to sali avec moyen ko c'est le peu moninga parce que il peut participer à la transition à 2 ans. Biso peut to sali nini to participer. Siko qui salume banda siko. Yangwa no mon cher combattant, ba nommé premier ministre. Premier ministre ya sika abimi. To yaki kota le cher combattant, biso to za ba torche. Torche ya fachiba. Beto. Ata oye na union sacrée to ko torche. To mona ozana maganisini? Nini. Papa me banda ba nommé premier ministre. Gouvernement zo bi matin pona. Nini. Général. Donc, nous comprenons que ça n'a pas tout le monde na CCC. Pour pas tirer de côté na bango pour pas coincer. Ndenga ba musuba banda ko lobaka tokende na union sacrée. To ko isele kana kare na yi. Boko ko isele na kare na yete ba combattant ba bazali. Tokani ah soki ba yena kati ya kare na biso keno toko iseleka na kare na ye ba combattant ba parlementaire de boba tomolo boko yanga ba général Tipona kamusika papa soko yoke la kabiso même Yesu Kristo tango organiser ka fête ba musuba boyaka koya na ba bazaka na invitation Union sacrée va pesi bango ba invitation. Selon les regroupements politiques, il faut mutuna mutu aya ko répondre. Oya moni ke ngai na ko répondre na ngate na boy kokota. Afa! Même Yesu atindaka batu bakende ko luka batu musu. Alléluia. Amen.
de Nazareth. Betaka maboko makasi pona général. Ochiba. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réalisé makambo ebe. Na 2 ans ya pamba oyo. Quand bien même nous avons été bloqués par Batou, tant que aussi pour bien. Faut que l'opposition te. Respecter les doyens d'âge. Ah! Donc, quand on est dans l'opposition, nous appuyons les actions du chef de l'État. Nous sommes capables de bloquer dans le FCC cash. Malgré le FCC cash, on cherche combattant. Tout ça, c'est un peu de détenus politiques, exilés politiques, Moïse Katumbi. Ceux qui sont Moïse Katumbi sont en Mboka, et ça à cause de Moutoki à Bisso Bakomba. Ceux qui sont en Karaté, Bango sont en Mboka. Tombolo Bakangaba. Yango na tolobi respect na ba combattant ide. Beta papa makasi pona ba combattant ide pesa. Papa biso ko sala ma sécurité. Biso to na ka vérité. Soko ko inanga sala nini? Avant akota. Combien de fois tinda bato? Bo benga na ba leader wana ba communicateur wana. Bo benga na bango na solo na bango. Kosolowana avec esprit à quel bolongo kuna boye ko turu bo vimbisa papa nazo kama ba leader politique mususu ba créer ba parti politique na bango avant Moïse Katumbi banda politique mais Moïse Katumbi yebo papa ba yibi mbongo aiteki iranyo mokolo temps tout azui yango akomi na mbongo ebele asali sembla longo e pa Kabila lobi abengi siko bato ya kala o bazana ba parti na bango kala bande ko boya nazana aposa na somba nini parti politique yanga yango mususu nakende na ko senga pe camarade na pe azana aposa teko ya yewa kende bozo ya boya yo ya yo combien 1 million bozo 300 000 OK ça oya yo combien 600 ah yo zaka na deux fédérations zo 100 000 $. Yo, ça n'a combien? Ah ouais, vraiment, moi, je suis ma franc Jo. Mais tout ça, je suis un goteka. Nakosi. Wana mayele. Mais tout ça, là, candidat. Pierre Lumbi. Toi, tu as Pierre Lumbi, tu as mis un coucou. Il y a un parti. Bon, bon, mon indé, il n'est pas fan. Si tu as un poste, tu as un bord à Gaillard. Le parti, les miens structurés, c'est l'idée. Les miens implantés, c'est l'idée. Kawana tante po tombola ya mo so bete miki avec ko tante tombola ide pes abeti miki Fatiba quand tout le monde a toyoka que c'est Fatiba bande ko nangana zo bisabino yo o créer parti na yo obundi ozo installer ba cellule ba section yo mo ba fandi wana leti ba Pablo ba ba konsia section ya ngiringiri yo mo ba ye wana ko maintenant tango bendi yango aluki siko ba parler tolo bate ba monike génération ya ba Daniel Safo ba kei tolo ko siko génération ya ba général Ilunga yaka mbongo yango bolobela kangai ozana lopango ozana mutuka ozana sécurité na yo papa nazo ebisa bino biso bana ya IDPS toza bakolo bula
soko moni mwana papa na bango akufi bakamati boulangerie bateki azali bo ata kutu bamususu baza na kati ya masolo bino nanu to se retrouve biso na bino nanu to se retrouve te bayebake boulangerie ya IDPS eza ya biso nyonso tombolo bokanga ba ata bamususu na IDPS babima ba ministre babima ba DG bona boy bien que bamususu nanu to se retrouve te mais mon côté ameka ko fongola mbanga ke azoteka ide akozo lumbe teya général pensez oh ko kaniseke no kole biso tozana na opposition biso toza lokola ba moi musunyeza kuna mukola musunya kebila yo moyibi lamuka na FCC ozoka fatia ke voyage na sala coup d'état na sala coup d'état opusani kabo mbuma na nini tombolo bokanga ba nde biso tozosa yango na tolobi boy pona biso atanza na tokolala nza na fatia za la chef de l'état beta mabo makasi kuna kwa kileto papa oh toza na moment ya sensibilisation redynamisation ya morale ya peuple corps tozo segmenter esprit ya ba congolais po bino bozokanisika Félix aosala eloko moko te nayebisaka bino tokendaki na bukanga lonso oyo basud africain bayaka basala me ekomaka ya bango papa banda mama na ngai abota ngai je le jure sur la tombe de ma mère nanu namona bilanga ya bongo te bilanga partout totamboli toboluki 6 fois tosilisi yango te tolobi ke papa tozonga kisasa ndenge bakino baloba tozonga nini kisasa tozonga kisasa tolembi yango kala mingi te vous allez vivre des inondations ya biloko na terrain bote fachiba donc lokola tobundi to kwa ici bato oyo ba John Numbi ainsi de suite bato wana baempeshaki objectif na bango ntango banda komona bazobundabunda ezalaki ya keno badistraire kaka biso donc se focaliser mpe to se concentrer te mpo na kosala social ya peuple ko maintenant cher combattant toye komona ke oyo eza distraction lokola bilanga ese esalami mes très chers amis récolte bandi masango ezokota na terrain bandeko na biso ya Kasai bandeko na biso ya bakongo kuna loso kutu n'en parlons pas vous allez vivre na biloko oyo nanu bomona te apaisez-vous le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na bolingo ya mbo nayebisaka bino soki toarate Félix tokozwa mutu mosusu nzambe mpe ayebi kotinda mutu na ntango na nzambe alobaka ke gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus, genre. Shadar Kendawa, Mova Kendawa, Minako Kendawa, Fachiba. Il faut aussi Mbaka Manduki. Papa, pourquoi il s'est monté à Zalakina Manduki? Ça n'est pas Nanguba. Bango bazaki na manduki te bazaki na mbongo te bazaki na population te oya bango te me bakei ndenge eza makanisi ya nza yango tozebisa bino cher combattant pouvoir oyo lokola ewuti epa nzambe tokobatela yango ntina su toza na bino mes chers amis awa na terrain tozomona armée yango wana ezokende kobotola bavillage oyo bato wana bafanda 25 ans 20 ans, 18 ans, na kati ya Congo, mais armée étrangère baya bafanda wana. Babandi ko yiba minéré wana, bazo yiba minéré. Cher combattant na yebisa kabino, Joseph Kabila na batu na ye, balinga kaka richesse na biloko ya mboka na biso, na mbongo ya mboka na biso, mais balinga ki ba congolais. Vous vous rendez compte même à na Bukangalons et sika bilanga bakosa ke tozo sala bilanga cher combattant. Donc ultima imoko boy oye Kabila na ba Sud Africa bayaka kotimola jama mais bandeko na bisa bandundu bozoka ni seke pa na bango jama ezate bakosa bango kana makasa ya kwanga
Mintinji, Minkungu, Minfifi. Mais dans l'entretemps, Bango a dirigé Bisso, Bazoyi. Chers combattants, tu as appuyé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azana Bolingo Yamboka. Babandi déjà Koboto là-bas, village Nyonso, oh Kabila na batu na ba récupérer. Bon yebite que tango rébellion avant e banda. Tozalaka na société bien, izino e banda ko sala la biso sucre na Kivu. Na Kabila ndenga yaki, na ndenga kei. Est-ce que Kabila zongisi yango? Mais tango tozolo bana bino, ici non est pas. Fachiba. Kombora bokanga ba. Kabila nandenga kei asimba asomba ke ba locomotive ko asombi ba mutu a très ko au contraire azo kende ko négocier na ba hiho na ba sisi na ba train oyo ese sila mole ese bebaka ba cheli e peinture ba chena mwa li chela na mwa ligne ya drapeau na biso ba cheli ligne ya drapeau na allez eyeo. Mais pour mon acquitté na katanga jour wana battre ya sika eye na sachet eye na sachet tango tozolo bana bino cher combattant kuna na kabinda fachiba bas fongoli lisusu société oyo ko banda ko salela bango ciment esengote tango tozolo bana bino cher combattant makambu awa usine ya Volvo basilisi komonte yango kala mingi te Volvo na terrain papa biloko na soyebisa bino Kabila na ndenga kei ezalaki eye na régime ya Fachiba tala nanu cher combattant tango tozwi pouvoir soki kimi ezalaka tolinga tokoma mosi tozwi pouvoir cher combattant tokutaki mboka na biso 6 provinces bitumba ya maka Grand Kivu c'est-à-dire 2 provinces Maniema Tanganyika, Grand Katanga, bien sûr. Eh, ça c'est 8 provinces. Les 2 Kasai, Bitumba na Bituru. Aope na Bandung esika aventurier azalaka ngobili. Nani? Wapi? Mes très chers amis, Kabila na batu na yeba kike totika mboka oyo na biteni tant Félix akoya abanda sikoko sangisa abanda sikoko réconciliation comme ça mikolo sala nini yo pe ofandi pa na yo olie wangila après le élection ezali ozando tomolo bokanga ba tobetela papa na biso moko Akokisi 95 ans. Le plus vieux parlementaire de Bougnon. Bureau d'âge. Akokisi 95 ans jour one. Toyembe la kaye. Okobetele somo bokote. Ala papa oyo azana mayele makasi. Fachiba. 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 Béton. Aigle. Merci beaucoup pour la journée. Général Neville Lunga. Bande kona biso ba diaspora ba nyonso aho toyaga na parade politique chaque tongo pona ko sensibiliser na moni de bonanga bitu na tindika oyo sala kama solo oto bandana na opposition tozana na pouvoir. Ce n'est pas n'importe qui. Tango zo filmer biso na ba gaz lacrymogène ba mususu ba banda ko fanda les lobes comme ko pesa pe ba leçon ba kende pa ka tumbi pesa ka bango ba $50 ba $100 ba finga ka ba konzi ya parti mais biso na ba tindika tokozala pe tokozala kaka. Merci beaucoup. Général Neville 084 0 96 96 45. Président Neville Banyala numéro 084 0 96 96 45. OK. Dimanche zanengeni na chango. Merci beaucoup mes très chers amis. Ah, au moins que onction et kaki. Tozana kati ya ko redynamiser parti. Po ba musuba zo kanisaka no UDPS zo banga élection. Tozana kati ya ko redynamiser parti. To bandaki déjà na Funa ba installer comité ya sika. O ba ko kamba district ya Funa. To kitaki na Lukunga. Ba travaillaki ba che comité ya sika. Dimanche passé, tozalaki na Moamba. Ba installer, c'est le secrétaire général Muntazo Salam Salawana. Tozana kati ya mobilisation tobengi. Bona dimanche oyo
lelo toza vendredi lobi samedi lobi mususu wana dimanche tozobenga peuple congolais batu nyonso baza na bolingo ya changement ya mboka. Le changement sera apporté na nzela ya UDPS. Tosengi tozala na changu na Sainte-Thérèse biso nyonso parce que masolo ekosila le kuna pona ville province ya Kinshasa pona installation ya ba comité fédéraux ya ville province ya Kinshasa parce que il faut bango pe banda musala pour que tozala déjà aux acquis pour les futures élections. Merci président. Et puis Congo central après Kinshasa Congo central. Oui oui, après Kinshasa donc biso bana ya Congo central. Betu kuno muno bona sina bosani hana toko kende na Congo central pona kosala masolo kuna eza place na kendaka mingi okende kuna tosilisi makambo après tokiti na bandundu partout pour que toi redynamiser partout na partie na biso. Merci président, à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Mwana wa Tshisekedi wa Mulumba munweza chinganye mwana wa Tshisekedi wa Mulumba munweza chinganye Fatibe Beto mwana wa Tshisekedi wa Mulumba munweza chinganye kano hakumukumba na wale kano hakumukumba na wale bino mwani kano hakumukumba na wale Chasi hata kama hakumukumba na wale Hallelujah! Ulala kama hakumukumba na wale Fatibe Beto